Et là, on a remarqué dans Mboka Oyo, ils ont bateau sala sabotage à chef de l'État sans qu'il y ait pas. Mokonzi ya Mboka Fachi Beto. Oyebi kenga baraka na lingaka o mingi na sambelanga pona yo mingi lokola évêque na Mboka Oyo. Na sakola même koya na yo papa Fachi. Mais okoki imaginer na vandi awa na cité de fleuve. Na kei na sombi courant pona yake awa na retraite. Naza na mwa ba prière moko nazo sala na koti na zu appartement. Asisi ko zu appartement awa na koti ba prière. Mais yako kamwa bureau ya courant oyo ezeraka courant ya cité de fleuve. Ba yena appartement nanga bakati courant. Tala naza na kati ya mulini. Basisi ko kata courant na tuni bango pona nini. O biso to yebite o tuna mukola appartement. Mais ce qu'on courant nazo mituna eza ya cité soit courant eza ya l'état congolais. Ngai na sombi courant po awa to sombaga basombaga courant ya carte na sombi courant ya $100 na tiango na cabinet na ngai wana po naza na courant na kati ya ndako bango ba yewana bakati courant ona sombi eza lokola mutake na RTL a sombi crédit a tient na téléphone mais RTL a lobby o ça il a raison na bisoté après yo lobby na RTL zongi sambongo alobi na mbongo na kozongisa te nde makambo bako bazo sala awa na cité de fleuve awa kana chingabwa ngana yaki ko na retraite Mokonzi Fachi elo yaki na pouvoir eloko aliboso lobaki na biso courant ekozonga na mboka mai tokozanga mai te metala nga baraka nalalaga cité de fleuve to futa cher metala tozana kati ya muliki bakonzo bazeraga cité de fleuve boza wapi vraiment est-ce que bajeraga mboka boy vraiment bajeraga mboka boy courant ezate tala batu nyonso bavaze kuna bazana courant mais awa bakati courant ona sombi na tshela kati ya cabinet na ngai kureza mais bango bakati yango Fachi mokonzi na sengi intervention mama Nyakeiru na sengi intervention imagine koto nyonso eza molili na yaki ba prière mais na minito tozaka molili na molili mutaye prière nazwaka appartement oyo pona retraite na sambela pona mboka na kota jeune de prière na sambela pona makambo ezoleka na este ka pour 2 mois mais bazolo bananga bango balingi mutu ya prière awate o na sambela te mais wana eza problème te mais muta sombi courant okati courant na ye na tikala komona ngo te kureza ya nga moko na bimisa kimbongo Mokonzi Fachi yokela biso mawa en tout cas kota likambo oyo bato bazoboma pouvoir bango oyo siko nazana bapaya bauti na poto bango bazomona makambo abuye bazoseka mboka na yebi koyoka gapasi ya bakongole mama Nyakeiru kota likambo oyo osunga biso papa bato bazoboma pouvoir bango oyo biloko abuye zoboma mboka net justice na mboka ezalaka te papa Fachi sunga en tout cas que Dieu vous bénisse. I love you so much Mokonzi ya mboka toza sima na yo nazakli okoko bimisanga awate nazakli na kati ya siko okozongisa courant nazotuna yo kati courant o eza bureau tozoka courant merci. Salut, bonsoir à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle, voilà. Aujourd'hui, c'est déjà vendredi, hein. Aujourd'hui, c'est vendredi. En tout cas, je profite de l'occasion pour souhaiter des bons débuts de week-end à tous, ok?
Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille, je crois que nous venons tous de suivre le pasteur Baraka. Il est à la cité du fleuve. Ok. Moi, maintenant, il y a une question que je me pose. Quel est le rapport entre la cité du fleuve et le président de la République démocratique du Congo? C'est comme si vous êtes dans une maison. Là, c'est selon moi la famille. Comme je nous ai toujours dit que chacun de nous a sa façon ou sa manière de réfléchir et les avis sont partagés. Je ne viens pas m'imposer na avis nanga, mais je donne ce que j'ai. Hein? Donc, selon réflexion nanga ndenge na moneli likambu oyo. Le pasteur aye pour alobana président que aya kotala likambo ezoleka. Je ne sais pas. Ngana monyongo ezolo kwa bozana kati ya famille dans une maison. Le papa est là, la maman est là, les enfants sont là. Et maman fala lamba foufou, OK? On est exemple non, pesa mon exemple mon terre à terre pour essayer un peu à comprendre ici quand on a comment. Maman alam fallait maman lamba foufou, maman lambi foufouté, ali bana babanzo benga papa azaki na musala, papa maman lambi foufouté yaka awo ya ko katela biso di kambo otoyo moko ya ko lamba foufouana. Donc moi je pense que le pasteur Baraka ça les a yangwana. Pourquoi nous devons toujours nous savons que le président de la République aza mutu oyo azosala musala na ye ezana ba branche mutu na mutu azana ba branche na ye mutu na mutu azako s'occuper, il est là pour diriger tout de loin, OK? Ezana batu oyo baza approprié na kosala ba misala mususu oyo mukonza mboka a okitate sur le terrain pour aya osala. Moi je trouve que là c'est dénigrer notre président et puis eloko abole qui sont na réseaux sociaux. Politique mboka na biso penza menangai des fois ça m'énerve. Et le quoi bolé qui sont yo sa président. Oh my god. La famille na loba mingi te pour epianga na kanda. Mais il y a des gens qui ont commenté. Batu ba commenter mingi na post ya pasteur na biso Baraka. Batu msu ba fingié, ba msu ba lobine makambo mwebele, mais na otanga ba injure te. Na otanga la biso quelques commentaires ya batu. Ndeko moko alobi nzambe alingi te okende retraite na ngomba. Nzambe alingi te parce que selon le pasteur alobi ke ya kende na cité du fleuve pour à côté retraite pour 2 mois. Nde akenda ki akende ko sambela. Ndeko wana alobi peut-être nzambe alingi te sambela kuna akende na ngomba lokola ba Serenis Manyanga, lokola ba femme Tamar, nde bakendaka kusambela na ngomba. Lokola ba pasteur ko le trésor nde bakenda ko lukelonga nzambe na ngomba. Baluzizi les awana ba mangengenge zawana ba madara ba ngombe za kune bele pour que ko lukelonga nzambe. Nde comme ça lobi si nazalaki soki nazalaki mokonza mboka oyo batu lokola pasteur Baraka il faut ko chasser azonga mboka na ye. Que Dieu vous vienne ou que Dieu nous vienne en aide, Congolais. Aimons-nous, chacun a ce que concerne doit aider les chefs de l'État. Là, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il a voulu dire. De comme ça, lobby, non, aeko démentir parce que bon, moni na vidéo bazolo banaike azo silika. Bazong c'est le courant. Nde comment qu'on a commentaire lobby non problème ezaki ozo futa ndakute Bayer a pesi rapport na bureau ya cité du fleuve pour que bakata yo courant ozo compliqué ou oza expliquer batu bien te loba vérité oza soi-disant mosali ya nzambe. Donc selon message de Konabiso Oyo à éclaircir à lobby exact que na cité du fleuve parce que comment se fait-il que yo un appartement tu loues et Oyo ba eko kata au courant mais ba voisin ba nango donc c'est-à-dire qu'il y a un anguille sous roche. Donc de Konabiso lobby que pasteur Baraka azali ko expliquer bien te azana nyongo alinko futate yango bakati e courant. De comme ça, lobby étranger, moko boye, pourquoi tu as ce courage de parler dans un pays étranger? Tu sais que
nous sommes en train de subir à l'étranger. Nous n'avons même pas du courage de hausser la voix comme toi. Yango Fachi yango akoma nae kaka président yama seki ou comment. Baraka sikoyo ya Fachi kuna na kati eza nini. Eske oyebi nzela ya justice te? Buzoba na bino wana e ale président na etali président na nini. Kende koluka justice n'importe quoi. Parce que nakaya boye to ebibiso nyonso tu ok luka justice pour justice yo katalikam. Ba otala nani aza na droit nani aza na tort. Mais Pasteur Baraka a sali message pour na président na mwasi na e mama Denise Nyakiro. Nde comme sous salobi problème ezande to sepelaka na yo te na mboka na biso c'est tout. Otiki ki pasteur okomi politicien ozo luka Fachi apesa yo mbongo moyibi Fachi pe akabakate etali yo okanisi okozwata eloko wana ba commentaire ya bandeko na biso ndeko msusu alobi est-ce que etali Fachi na nini mais zonga mboka na yo c'est plus facile nde sikoyo ndeko msusu alobi Yesu asengaka courant question tuni yangwana soko ozalaki na mangengenge olingaki ozala na besoin ya courant etali Félix na nini milimo mabe ezolobisa yo na otanga te po na fingi makasi soki bakati yo courant po yo oza bilobela makasi ozwi komba na yo na edingwe esuka ndenge nini parce que alobaki akobunda na edingwe ndeko oyo aye kotuna question epa ya Pasteur Baraka soki komba na ye na edingwe ekosuka ndenge nini ndeko msusu alobi kasi bima na yo c'est simple mbongo na yo ofutaki doye na yo soki balingi te ozala wana bakati yo courant ba place eza ebele okoki kokende na yo na place mususu au lieu oya kosalela biso vidéo ya n'importe quoi kokotisa président de la République na buzoba na yo ndeko msusu alobi est-ce que Fachi est un agent de la voilà attendez je vais relire est-ce que Fachi est un agent de la SNEL a commis ma BD on a rectifié est-ce que Fachi est un agent de la SNEL? Or, le ministre de l'énergie, c'est lui qui est chargé de ça. Pourquoi citer le du président? Or, il travaille avec ministre. Même Jésus travaille avec ses disciples qui faisaient aussi de miracles. Alors, pour finir bien, le président a aussi son propre préoccupation de grands projets, pas pour ta maison, là qui est comme une vitrine, n'importe quoi. Quel enseignement vous donnez au peuple de Dieu? Un des sorciers. Leçon, I am trying to write for you in French language, but if you don't listen, call me because I know you very well. You speak English, so call me. We can learn the word of God. Alobe lepe na anglais po ebike Pasteur Baraka pe alobara l'anglais. De comme sous alobi, my friend, don't play with the president. You will be under arrested for nothing. Be careful because one day you will cry and that your krokoro you call house, the corner talk. And I'm asking myself which country you coming from because you don't look like a Congolese. You busy insulting my president. My friend will cry. Fake pastor. One day you will pay this requirement. Bato bangle ba bimi hey, batu ye bangle ba bibi. Bozana bandera no lecture pinza. My friend, don't play with my president. You will be under arrested for nothing. Be careful because one day you will cry
in that your crocus coro you call house. The corner talk, and I'm asking myself which country you coming from, because you don't look like a Congolese. You busy insulting my president. My friend will cry. Fake pastor, one day you will pay this requirement. Do bande ko basiliki babi o eza buzoba kokyo kota president na buzoba te. Et de comme sous lobi, monsieur le vendeur d'illusions, sais-tu que Fachi n'est pas ton ami? Tu te prends pour Dieu le Père. Fais tes miracles et la lumière surviendra dans ta maison. La grande famille, il y a tellement beaucoup de commentaires. Je préférais na sukawana. Donc eza elo moko ya pasi to comme mon mboka na biso to comme son roi jouer comme le roi jouer, n'importe qui peut venir faire tout ce qu'il veut. Mais eza penza pasi po na mboka na biso na lobaki na ya ko partager eloko oyo ensemble na bino balandi ya B52 la mignonne officielle. Si vous avez aimé, partagez, commentez. OK, laissez-nous si vous avez des suggestions, des remarques, des conseils. En tout cas, et ozala et bienvenue pour na biso. Nzambalo la apambola bino soki Yesu Kristu azongite wana ngai na bino tokokuta na mikolo mizali koya, parce que naebi ete c'est ne que Dieu qui renouvelle la bonté dans nos vies. Voilà, que Dieu vous bénisse ma grande famille, et je vous présente ou je vous souhaite de bons week-ends dans vos maisons, de partout où vous êtes. Restez branchés chez B52 la mignonne officielle. Merci.